bana poto bana partout bande balanja kilongo TV mbote na biso boyebi bana poto ebele bakomi ko investir na Kinshasa bazo investir na kosombaka mapangu toza awa toza na monga fula wapesika na yeko faire découvrir bino construction ndenge ni bana poto bazo tonga na Kinshasa bazo pesa ba congolais misala et puis atonginda kunaye akokuta poto akoma fandi sans problème au lieu futa mbongo na flat $2500 $1500 pour ça des semaines malamu otonginda kuna moya bien okomi sans problème à l'aise bana baya bande koboya boya isika moko et puis ce ko tcheba locataire allo ya fils kinkela tinda code maman santé za bien te olie atinda code les gars kana muto a gerambon na ngalupangu zo ata $200 esunga santé ya mama tal avantage à bana poto merci Lévi Cyril Arsène Modabi les garçons capables tozana monga fula nazo faire découvrir nos quartiers oyo bana poto bazo tonga bazo soma mapangu na talo ya bien na talo muke bazo soma pe bazo tonga wana poto de pokinda 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au Salani na Kinshasa. Est-ce que Tonga, au Soma Mabele? Mabele pour la gâter, et si comme la mouya bomba mbongo ya ngoyo. Soma Mabele, sala lokwa ndeko oyo, asali ana monga fula, asombi lupangu na ye, azo Tonga. Beaucoup mona construction, beaucoup mona ingénieur, maçon, ndeko nyoso basaka musala awa. Toza monga fula. Vraiment comme quartier na habité na otuna bandeko bana kati. Ya moi milieu moko ya bien mais bato bazo tonga déjà ba parler zo matanango déjà c'est bon. Kitoko senti pe musika tena makadam. Juste so coach oyeka tona monga fula. Bana poto na faire découvrir no bobi karabi mavinga. Bobenga benga botuna toko ya no labino par rapport ya kosoma mapango koto par rapport ya construction ya mapangu koto na monga fula. Terrain moya bien ba érosion ezate mabela kitoko. Pepele humidité pe ezate na esibino très bien. Ngape na zo étudier ce ka bo epolenga momuke na ko payer pe mo elo mo ata demi koto na politique kaka ya année de bâtir et le bas le pasteur Jean-Paul Mayata to bâtir to tongo e ko sa kitoko mingi pasteur Kosi tokoba reportage na biso elongo na Nathan Kifuta. Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina papa nanga Atana zalina mama nanga Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina yaya nanga Atana zalina leki nanga Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu azaboli moya solo ai Gonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokuma manayo Yesu anga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso
Lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga yo bakolinga nga te lokola Yesu nanga yaya Yesu wa mikolo nyonso. Solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga lusolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi nanga ayebi momoi nanga yende asondaka le cœur et le rein bolingo motema nanga Eh ben voilà, nous sommes Monga Fula en pleine construction, donc bazotongo na chantier, musala kitoko et naeboye naluka l'ingénieur Tommy Gosola na ndeni misala ezoleka mituna na bino nyozo na kotunela bino mabeto malamu so muso ezali boko mebiso kaka na ba commentaire soki toyeba la sima tokotuna mituna na pe akoyanola biso. Nous allons approcher vers l'ingénieur. Il est donc là. Bonjour ingénieur. Bonjour. Et ingénieur Aimé, c'est ça non? Oui, c'est ingénieur Aimé Kouchi. Voilà. Toza une émission wa toyena no koto to na Monga Fula. Oui, toza na Monga Fula précisément na quartier Sebou. Quartier Sebou ba na poto bazo somma poto bazo tonga tonga ça. Vraiment ba na poto balalite ba o balali bala muka parce que ba na poto ba tonga makasi. Le mutuna muto par rapport ba moyen na ye esika ya kokeli ndako ase atongi ndako a 2 niveaux atongi ndako a 3 niveaux atongi donc ça dit esika ya kokela atongi na ye vraiment na Monga Fula ba na poto ba tonga makasi. Année de bâtir to hésiter to tonga to somma to tonga ma pa on côté na talo kitoko na talo mke nazo se renseigner zo makamunyoso to un ingénieur muto sa misala oyo eza mona poto non? Oui, eza mona poto. Et ingénieur perception na nous nena lo ba kilométrage perception na circonférence ya lupango oyo bozo tonga. Donc normalement toza na superficie à 320 mètres carrés, c'est-à-dire 32 mètres x 10 mètres. C'est-à-dire à la largeur à 10 mètres, à la longueur il y a 32 mètres. Superficie na biso ya terrain yango. Parce que na moni boana na fondation, ouais la première étape to au deuxième bossa. Donc logiquement parlant, c'est le plan technique tout comme déjà la troisième étape. La troisième étape donc tout comme la première étape ezali corps en béton armé. C'est-à-dire avant il y a un corps en béton mais il faut timula. Na terme technique ba benga ngo déblai ko timula. Tant bozo timula et ko permettre bino beaucoup na bon sol. Ni nous on a bon sol. Bon sol ezali mabele oyo za na capacité ya koyamba kilo ya ndako parce que chaque ndako za na kilo na. C'est-à-dire to ko pesa un exemple. Ce qui mutu moko amemi sac moko ya sima. Ako wako mema. Mais ce que le deuxième sac ya ko gâté. Il faut que le mutu za les plus âgés amemelaye des sacs wana. C'est-à-dire c'est un peu ça no matière banda ko pesa bongo. Ndako ya étage moko na étage mibale eko kene ndenge moko te. Et que me banda ko nyonso étage elukaka ko koma na bon sol. Oyebi ke non na komi na bon sol na ngai à partir de bon sol na yo ko bandi ko bâtir. Alors, je disais que tout comme la troisième étape lingo lobanine. Première étape to timoli, deuxième étape to couler au babengaka. Bon, effectivement, ils allaient très bien dimensionner. Ils a dit que ou là le lamu qui benga ko couler non. Au babengaka semelle en béton armé. Semelle en béton armé rôle nezanine. Yende mutu azwaka charge ndako mobimba gérer yango nde apesi na mabele. Ndenge makolo na biso ezalaka ba pate na biso. Kilo na biso nyonso ya nzoto eyaka na ba pate pesi na mabele, mabele za na capacité ya ko supporter charge et puis yango to tambola. Ce que monique place wana mabele za na capacité ya ko supporter charge to sala nini to zindaka. Ndenge moko pe na ndako.
c'est-à-dire semelle wana yango nde pâte ezo permettre biso ayamba kilo ya ndako nde kilo ya ndako evanda na semelle nde toza boye déjà bosalaki semelle ya bozobenga nini semelle en béton armé nga bandeko na koyeba ba terme technique ya construction semelle à béton armé nde tozomona biso monika fondation nzoka basi basalaki yango awa oui semelle déjà ils en a assez après semelle ekolanda ba socle okomona mabaya moko to couler wana ezalaka pe dimensionné on attend zo ki obotie na ba coin nyonso voilà yango après deuxième étape yango mais na troisième étape to komina maçonnerie ya mwelo or na banda kwa se to banda mamoko maçonnerie ya mwelo mais na ndako étage différence zali ki il faut na nous base ya koyamba charge avanda y compris voisin na socle basaka basala dio parce que socle wana ye muta yambi tanga yambi apesi ti na semelle de semelle en béton armé donc oh yango bengi auto bengi maçonnerie ya longrine ya maçonnerie en moellon et ça maçonnerie en moellon après maçonnerie en moellon peut-être deuxième étape il y a longrine pourquoi longrine rôle à longrine des anines ndenge bomoni biso boye ba colonne auto couler oyo bazo supporter mutuna ndenge nayi or soki ba komi ini bako supporter koleka parce que longrine wana akotambola akorelier ba colonne nyonso pour permettre ba travailler ensemble benga union fait la force de yango ne roya longrine nzambe mutna mtaza domaine na ye sezema kama maboki menga mona sopa mais si vous ingénieur tozonga sur domaine la construction na beta potoza et olobi yo awa ingénieur les agences de construction non si c'est l'agence de construction ça rendre nini ye kuna tindel binombongo to atindi pande kona ye to po congolais muyibi za moi trop bon peut-être pour la crédibilité et dépendaka na confiance mutaza na ngona mutu mais mingi selma abwe bato poto ba monike bandeko mingi ma ba abi de confiance ezali mais bato pe bazana confiance ya bazali alors neti awa to travailler comment ezana mwana na yemo kwa za avocat ye wana fandi wana peut-être boko mona ye ya za avocat donc c'est dit et pasaka pari ngana ye to sali papier na recevoir par rapport à ba tranche ndenge to yokanila nous avons awa déjà tout ça déjà une fois donc deuxième tranche déjà si ba pesa kinga donc nazo ko évoluer déjà donc kuna problème ezati ba musupe ezala ke a monique a préféré kuti mutu moko a travailler na mutu moko za sira bino nga partir à kuna na ko motindela yo il suffit que confiance ezala et voilà un peu tozo débrouiller ndenge on et puis tozo progresser ba pécho confiance yo pe conscience et sali et ça que vous évoluer très bien le quoi fils kinkela ndinga travailler na biso makambo kitoko Angel kinkela to puis nombo te bisika bozali et ceux qui ba maçon ba couler oyo lobi oyo ya moellon bah non le moellon ba kula ngote batonga ngo bazo tunga maçonnerie en moellon na likolo na ndenge ko ya longrine voilà mais tout à sachant que ba fondation nyonso ezandenge mokoti so na mnake na ba détail normalement na kata construction tozana au moins de ba 4 sortes de fondation tozana fondation sur puits tozana fondation à semelle isolée tozana fondation sur pied tozana fondation en radier général alors fondation sur pied très souvent ezala rapport na ba construction ba gratte-ciel donc déjà to longola ngo biloko obiso to zana awate mingi za bloc à poto construction de gratte-ciel 23 étages 123 étages 200 étages on ezali ba construction sur puits parce que mabele oyo ko supporter ezalaka musika makasi beaucoup tant na 50 mètres na sa mabele beaucoup 50 na sa mabele ne beaucoup ti bon sort donc déjà la fondation wana côté ba très souvent to ça lango penzate to travailler mingi na radier général fondation c'est semelle isolée et puis fondation sur pied ya Hollanda biso so moyenza zo déjà bloc note na stylo pour makambo za lwa tozongi classe to ke IBTP to yekola bâtiment biso nyonso na profiter pe na zo connaissance ya makambo ebela et ça moi bien mais parler oyo zo tonga ya combien de niveaux on a tonga eza ya 4 niveaux alors tout ça pe na problème ya ba niveau okomona muto tonga 2 étages il y a 2 niveaux non déjà rez-de-chaussée la premier niveau après premier étage yango zaka deuxième niveau deuxième étage yango zaka troisième niveau bezo va comme ça ce que ton ndako ya 3 étages ou 3 niveaux non c'est 4 niveaux donc ça auto ton rez-de-chaussée te compta ngote so to ton étage premier biso to compta ngote total aka de ya likolo or eza bongote le parabis de langage na linko yebisa batu wana ezalaka ba erreur moi comme dans le bail photo ça na bloc noto komaka tas ko nezinga na epike so na eza 2 étages eza 3 niveaux
Na comprendre nango lelo. Voilà, c'est-à-dire il y a mon corps de choses à premier niveau, premier étage j'ai mis deuxième niveau, deuxième étage j'ai mis troisième niveau et puis troisième étage j'ai mis quatrième niveau. Voilà, deux ans il y a 4 niveaux. OK. Donc ndako a 4 niveaux. To pe na langage na biso to bandako il y a 3 étages. Ndako a 3 étages donc base nango ils na fondation. Ils ont fondation. Donc ils en éti mutoza na lupango moko mais aux na 4 mapango na likolo. De 3 mapango ba kamelo likolo comme les na 4 mapango mais on a lupango moko. Mais ce qui est vrai, supporter sous bâtiment ya C pour lobby mabe e comme la yote. Ce qu'on dit ba pala il y a 4 niveaux, 3 niveaux et construction nango ça va combien de temps? Ezo construction nango ezo dépendre na ba contrainte technique d'abord. Contrainte technique par exemple, et quand tu travailles tu coûtes tu me gardes tu boules business. Et comme le problème est qu'on peut pas qu'on nous camera belé c'est les belé. Donc comme appelle un niveau que non, tam sous câble moko ya courant ya munene ya haute tension et les gars biso a. Et comme il problème faut que na OVD to ko sa ndenge nini et ba nikula bino mikolo stopper musala. Mais ceux qui vraiment musala ils en normal et que ba moyen et parce que ba moyen aussi ils ont pesa ma temps pour na kenement rapide. Alors pour na biso na agence na biso vraiment ce qui est vrai ce que za biso ngonge belé c'est 1 mois et 1 semaine. To ebaki mbula pesa kana kati to ebaki ndenge to timola boye bukani bo timola libulu et kende tout droit et bukani lisusu nyonso wana ba manœuvre wana bani ko lia bino temps mais avec la fondation Jar Oyo avec 1 mois et 1 semaine pour ne pas dire 40 jours maximum vraiment aux fondation na yo sans problème. Na ozongela le temps na misala na chantier na moi pe nzete mona katikati na ebite bokati yango oyo ekotikala na ngo to ndenge nini je vais revenir sur vous le temps na mona ba maçon pe me kotuna ba misala ekende. OK, merci beaucoup le journaliste. Voilà, on est là na monga fula et l'on a Nathan qui fout à total ça ndenge nini musala ezoleka awa Nathan ebite to banda to kita ba maçon ou bien to kende na ba ferrailleur to kita ba maçon. Je pense comme ça to n'ayez pas de quoi ça. Ah non moi na ko siete naza ba boti te ne peut pas bien encore boti ni to boti voilà Nathan il faut me faire signe que to kita ba maçon bazo ça la construction ya moellon et ndenge ingénieur tu ebisa bisona comprenez que na commune on te na saisi mama comme ya boni malamu musale ekende musale kitoko yebisa bisona étape bokomi ozokende ndeni oyo bozo tshaba construction ya moellon boye na moni ya mo sopi ya ko sopa ya mo bokangisi ba nini e ko sima na ndako mo bango. Bon encore deux ans ingénieur Maëli ingénieur aimé donc et aussi mba ko to bandana na ba fui to timoni mabulu na biso to couler ba colonne to tongi moellon siko to sopa ciment na poto po et coller après to comme à niveau fini à moellon ne to tcha londre likolo bana poto ebele ba Holanda yo tamsu bazana idée te osomba mapangu na Kinshasa osala misala boye oyebisa baoni wana ba salaire bayandi osomba mapangu na Kinshasa ba maçon bazé belé ba technicien bazé belé na Congo donc ba mona ba technicien kitoko quoi et vous saluez oui va libérer le chocho pe bien bon ingénieur na biso en tout cas normal nyonso du kitoko. Merci continue ça na yo to zo susu bande comme ça na sima awa to me sola bango maître boni malam maître baspe boye comment on Kevin maître Kevin yebisa na boulot le kandé na chantier ouais boulot vraiment il est calme vraiment donc moi yo zo malaxé ngana benga ngo pate ya ciment oza ciment to ba c'est pour na kotia col awa na kokanga ba moellon pour fondation to lexi moi zelo lexi te tenio c'est normal dosage normal bien sûr calcul ça kana des fois ba maître na ba ingénieur Maëli donc nio c'est normal. OK bana poto bande kwa ba moyen ba besoin ba tonga peut-être bazangi ba initiative na websa baoni donc ba soit vraiment notion vraiment likanisi vraiment ya tonga po mboka vraiment kene liboso tant que tonga boye mboka pe bonga ezala bien biso tozi ba marché biso to sungama nde bon ba sunga biso na misala na bango vraiment ele kamala il parle à 4 niveaux 4 niveaux so to yawa après quelque temps to mona mai emati ya osaka na tetala ka to na vitesse bani to kozala wa papa Andrada to koya to mona msala ndeni ezo salama to ke na kote kuna to zwa
Voilà, tu es pas maître Massom Soukoto, maître bonjour. Bonjour. Comment nani? Nabengami na kombo ya maître Aimé. Maître Aimé, yebisabso o musalo sasko a osani. Bon, nazo rembler mabele pour na kocha béton de propriété na se. Na comprendre te. Béton oyo nini moelon o bandeko bazosala kuna awa ezala te. Te ekozala. Yango nde nazo bongisa sika po na cha béton de propriété après moelon ya kolanda se. Tiens, béton, va bien raconter des propriétés. Quand ma belle n'a pas un niveau après, la béton de propriété, c'est ma moellon à Yégoland. Et bien, si on a 4 niveaux, vous liez bien, hein? Tu es relié à tes âmes, ça l'a tombé ça déjà. Oui, oui. Les âmes, ça l'a tombé ça dans Bandakala. Ça fait longtemps vraiment tout ça là comme ça. Et va bien raconter, oh, comme on est qui minga yo, on a payé, on dit na classe sur un bâtiment, on a dans zoga mingité. Vous savez comment on appelle ça encore? Oui, ça, ba colonne, hein, ba colonne de télévision, ba colonne d'attente. Oui, ba colonne, oh, na quoi ici sur place aux obons. Ba colonne, oh, sur beaucoup là qui yango, yango te lié et relié. Construction ya moelon non? Oui, oui, yango nde kokanga construction nyonso kosala après longri nde kosangisa bango nyonso pour bapesa forme ya ndako to pe kilo ya ndako position ya ndako malamu. Siko baesenga ke boza pe na place ya mituka eza to eza te. Na bisika kocha mituka. Bon, en tout cas biloko ne faut pas prévoir nyonso ezali na kanisi. Par rapport à pas na plan ingénieur. Na plan ingénieur fona tuna yeso na zongeli. Oui, oui. OK. C'est bon, parce que natiko na ça msala na moi ba ferrailleur pe bazana bande comme sous na zoazoaka idée et ça moi bien. Merci vraiment na sepeli Oui, oui, à Chiaz à côté. Papa si. Ah, limbisa so ko poussa na kaka po chantier. Maître basinga oyo toko kata kata biso ngo tina noni. Bon, tina nango soko Coca-Cola. Te soko kata ngo ko bebisa yango ndeza na niveau ya ndako. Niveau ndako par rapport à plan ou ingénieur salaki architecte salaki a PC ingénieur comme ça ndé yango ndé ezope sa position ndako soko longoli yango moi to tonge kozala te. Oui. On dirait Coca-Cola moi soto kiti. Papa si bonjour. Bonjour papa. C'est comment votre nom? Moi c'est Alpha Ngende. Archi Alpha et yebisabso par rapport à architecture oyo mituke kolala wapi 4 niveaux ebité bana bakosakanela wapi expliquer ça na ba détails ça. Oui, ben par rapport à détails, donc nous avons 3 appartements dans chaque niveau. Dans chaque niveau 3 appartements. Alors, dans 3 appartements, on a salon et zali, ils ont la terrasse nango, il y a séjour. Et cuisine pèse dans la terrasse nango oh que non maman peut robimane na terrasse à cuisine na tout à moi pondu nini chambre 3 chambres tout dans 3 chambres non 2 chambres et salon la cuisine salle de bain donc chaque appartement 2 chambres salon cuisine et salle de bain. Immeuble il y a 4 niveaux. Dans chaque niveau, tu as 3 appartements. Donc, l'immeuble est au moins 12 appartements. 12 appartements. Wow. Donc, niveau, ça signifie que banda na rez-de-chaussée. Ingénieur, tu expliques ça. Le premier niveau, il y a rez-de-chaussée. 3 étages, il y a 4 niveaux. Le parking, tu as mis tout le pour aménager awa. Donc, les bossos juste à l'entrée, portail na biso oyo, et vous ont un peu en recul pour permettre les biso à tous un parking à 6 voitures. 6. Donc, tu vas aménager d'une façon que 6 voitures viennent côté les sans problème. Pour portail, il y a un coin. Tu vas déplacer en moké. Papa si bato poto bandeko ebele balanda ba vidéo na biso et tamso bazozanga ba initiative to pe baza dessus na bato po na ba construction, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, ils n'ont pas tort. Il y a que se méfier mingi na ba technicien congolais. Pourquoi? Et puis bon, même pas ba technicien ba famille pe ba lia ba là trop. Ba famille il faut que zalaka na moto assure. Ce qui moto assure azali ba technicien congolais ya mabe bazali ya malamu bazali parce que banda ko belepe tozo yo kayo sala ba dégâts ceux qui vont respecter normes à construction té mais la construction so bo respecter ba normes nyonso je pense que ndako wana ko sala dégâts té
Donc bape sa confiance na ba ndeko na bango oyo bazali awa. C'est bino. Bon, nakoloba c'est pas pour rien basalaki choix na parce que le numéro 1 awa est ingénieur Aimé. Alors avec son équipe que je fais partie moi aussi, c'est pas pour rien basalaki choix parce que déjà Zana Masolo ndenge nini a travaillé déjà na ingénieur Aimé a moni que oui, c'est une bonne main ya moi c'est confié na lui. Donc ba mi pesa na bateau yo ba yebi que non baza déjà une réputation malamu ba oza déçuté. Est-ce que na monga fula koto mapango ezoteka mako ndenga kosakana te. Mapango koto penda pétrole et puis vous mona que non. Prix paye bien. Ba prix paye bien. Donc ce qui vraiment bazana moi ba mpata na bango balingi ba investir na monga fula koto eza penda pétrole mapango ezebele. Voilà, merci beaucoup Nathan Kifuta. Je crois que nous allons poursuivre et ba faux sceptique eza wapi na éviter tout ingénieur tout na rayo. Bon, ba faux sceptique na biso ezala omoni bâtiment na biso et kosuka côté à fenêtre wana ya ndako mke wana parce que troisième appartement eza kuna. Alors faux sceptique na biso kozala pena na sima kuna ya bâtiment mais sika ba faux sceptique na biso kozala. Oh ya oyo ge koka ba 4 niveaux nyonso. 4 niveaux nyonso. Espace eza ebele kuna. C'est bon. Merci beaucoup papa Archie. Toza wato to laksaba na poto to laksaba ndeko ndenge nini il faut bâtir l'année de bâtir ndenge ni okotonga ndenge ni oko investir na mboka na yo tozela kaka fachite tozela kaka bakonza kalate tozela kaka te bandeko bazana ba gouvernement biso pe so moi la raison mon pata okotonga pe au créer pe moi on investir pe na mboka tala palais à 4 niveaux ezala awa immeuble à 4 niveaux veut dire déjà ba maçon ba otonga bazui boulot 4 niveaux bato bakosala aba za boulot biso pe mto anda ofanda aba pe avantage na biso outi mikilo lyo ko futaka hotel yeke na komela na 4 niveaux ndeko na ngai na komela na palais na ngai tala avantage yango kilongo TV nde makamto l'axamno ba réalité le temps na tanzo l'axamno bilo misana ngezo kende na ozongela na okepa ba ferrailleur to soli ndambu après na zongi l'ingénieur pour to conclure liso na biso. Et bien voilà, tous as côté on a charpentier c'est très important na maçonnerie pendant la construction. Toi maître, bonjour maître. Bonjour. Comment on a José Luzolo, père doublé. Père doublé. Père doublé na chantier. Papa José, yeb sabsonanu. Bino bozana bosala ba charpentier. C'est-à-dire ba charpentier na chantier oyo. Musala mno mezanini. Biso oyo nyonso sali na kata construction oyo ali libaya. Yango tusala na minute tozana na basepe na kokole ba socle oyo surtout sisi ba socle to koma niveau Londres surtout sisi Londres to koma na colonne surtout sisi colonne to zokendeka tinde ngenda ko zokende surtout koma na za kule beton ponga so na lingande ko kule beton surtout kule beton to betu plancher na biso to kangi mabaya na biso ba ferrailleur ba chema bende ba masuba ye to kule beton esili wala ti to me makanda ko tina tol ti to côté na plafond ti to côté na décoration intérieure. La porte, va nini. Ni on tari biso. Vous avez un boulot et un charpentier. Tamakambo. Musala biso kende malembe to solo andaka ba masoso ba matsi mir biso to bakisi libaya. Suko ba matsi place ferrailleur ko cha libende biso to che libaya. Place nyo to kende biso to cha ti to kende ndako kosu. Siko neti na mwe ba ferrailleur ba seba mabenda na wana kitana seti. Wana kitana seti na banda ko ya etage. Eza ba base, to ba base, to cheba base to couler, o to binga ba fi. Ezali to couler ngo to couler ba fi après to ko cha Londres. Wonde ba zo tonga mwelo wana. Lo yé déjà kesi oyo eza na to couler ke déjà na si. Ba ferrailleur to ba che libende na bango, ba che colonne na bango to couler première étape. Après biso to kesi na biso to chi. Kesi to bango fi. Fi. Tango ekauki bolongoli. To longoli. Après ba che ba Londres wana ndenge ozongona ba savoir ba Londres wana e kangi sima bende kangi si wana bo to sali tout ton ba coffrage na biso to couler et sili après to couler sous pavement tant to couler sous pavement après to ba côté na ba colonne alenda ko siko imati le osiko to sala mabaya obo sala ya base soki botie e kauki bokolongola onsusu mo soki ba lokola ba colonne eza mi ebele au moins soki to longoli lokola ba zo to timola sur place wana mona to timola place wana les mêmes caisses to utiliser susu to kiti susu na nini peut-être mon mabulu moko eza wana eza vide tant ba couler na première partie to zo caisse bino na devis ba komaki so mabaya ebele mais bino bozali ka mabaya ndambo non ekoya e mabaya ya ka fira mesure nde salaire pas ndi musala zo ya salaire pusani ba bakisi mabaya ko o izaka mabaya uniquement pour na ba caisse mabaya oyo ba Londres ezali parce que ça la mulayi
Merci. Ok. Père doublé. Père doublé. C'est-à-dire, bon, baza côté charpente, de baza charpentier, baza plus côté les ex, l'on a charpentier. Tous hommes on est qu'au finga, et un père doublé. Ça au finga té, ça métier, ça au finga té, ça métier. Bah toi aussi nous sommes au monde on a passé la charpentier, bah toi bon c'est quoi. Est-ce que relève pèse ali bozo apé bana o bazo ko la msala? Papa. Biso tuzo ando ko kola omoni âge net o za jeune frère nanga collègue nanga tsala kana ye maître Michel. Petit na yo. Petit nanga. Ngaliye mingi. Bien. Bana belé ba sa bon msala ki charpentier. Bon ça les belé boye kuna abimi pe maître akomo liambo kunai. Yo fana ndako koma kuluna o melaka gene et agene nini. Comment on appelle ça? O melaka bombe. Mais là moi ça aye ko la ne msala. Msala bien ko ye kuna koto yango même papa Yesu asala ne msala o. Donc ça déjà. Ouais nani? Mais papa Joseph asala oui asala msala oyo. Oza beni nani? Toza beni po ye mo Yesu pa sima mabaya. Yona biso pe to laninda kisawana. Attends Joseph azo sala Yesu azo simele mabaya na ba sete. Mabaya donc nzela bien ko lanande yango. So atali sete munene simi bo abi sete o yango ba ko betela na libaya. Wana ba betela na ba sete wana ezayem ne ba ku. Ba eklu wana pardon bana biso ezalakati. Mais oyo ne yo ko bano salela nde oyo ne musala mayele zane oyo. Musala papa Joseph yango bino bosala. Yango biso to salela. De bana na bino baza pe beni. Baza beni na musala oyo. Merci maître. Tous au côté ba ferraille bon tous on l'ingénieur et tous on papa ça ba ça msana ba on otung ça ba mingite na eptena banda koto to koto. Yo na ye nani mukolo ye aye. Kote ina banda. Nani maître muninga. To bani kazi koto. Maître bonjour. Bonjour papa. Boni musale zo qui est bien. En tout cas très bien, très bien. Bino boza ba ferraille. Tous on ba ferraille biso. Musana bino ezaki mabende nyonso comment on appelle ba faire nini ba bien faire ceux de 12 ceux de 6 voilà nous tout on va faire de 6 10 8 12 bosaka ndeni so ingénieur asali plan na ye na architecte bino bosali devis ya mabende to bosali pe ya mabende nyonso ekota na immeuble bon wana makamba devis la plupart net biso ingénieur mtasala on a architecte on est allé devoir na bango mais biso zakaka na pato banda musa parce que base na neza na biso batali bende ça biso ba ferrailleur nga ferrailleur so na ke na betina ni mikuwa na nga squelette na nga après charpentier ye abombi nga squelette na ngai donc na chantier mabende bino bozanti bosala nde mikuwa mutu na nzota mutu mikuwa voilà sali mikuwa ya ye charpentier ya bombi ngai maso ya kundi ngai pana mona na tewe sala na nga penda ndango wana très bien c'est ngokutu ekene bien après ba kikalunga bosali yango ezofanda ya sama be ba benga ngwana za wana te yango ndemte vande simbi colonne tutanyango na se après to poser colonne à base na biso ndango wana bino pe bozati na okule béton ti mais ali meza musala na biso donc tozali nous surtout tozali a bandi yango tikuna to kosukisela tozali a bana poto ebele bandeko ebele baza ailleurs baza associé construire to mingi pe bayebaki te et par rapport à initiative aboye koyebisa boni tena oyebisa bango bamona biso so baza na posa construction to tongela bango eloko miso na bango moko témoin soki bamoni alors eza nango ya koloba te miso na bango témoin babengi biso nto tokoya tosalela bango maître pe aloba mwa ndambo nakizane bambiaka na ye siko mpa na ye aloba mwa ndambo mosala ekende mosala ekende yango calme vraiment mosala ekende yango bien yo moko ozomonaka moment nde tozobose c'est ça ese bozwaka mpe bana oyo bazoyekola mpe misala yango bana oui tozwaka toformaka mpe c'est ça tobana na mosala yango lelo te toformaka nga mpe na mosala na ngango nalesaka mwasi na bana c'est ça yango mosala libende oyo ozomona yango wana meuble oyo eza ya 4 niveau oyesi bandeko nini oyo bakoconstruire oyo baza na idée ntango mpe mwa mbongo basala mwa eloko bokota baye mapango ya moins cher eza prix ya bien. Oui, basomba, contacter. On va terminer avec ingénieur. Les temps pour Ngana Kenda. Ici Gaza, to Solana, to Sisa, to Kenda Biso. Voilà. Kenda, to Solana, ingénieur aimé. To Sisa Biso. Je pense que ça ne va pas déranger par rapport à la disposition. Maman. Ah, il est en train de parler le téléphone. Et... Ah, merci beaucoup. Voilà. Ingénieur aimé, to Chité Nabiso. Mais. Pango, PC déjà superficie nango 320 mètres carrés, donc 10 fois 32.
Ouais. Si ce parking, il va convenir 6 véhicules. 6 véhicules ou 7 véhicules par rapport à les véhicules. Donc, Jeep. Net Jeep, il y a 6 véhicules. Donc, Net Jeep, il y a 8, 9. Oui. Et mes maisons commerciales, tout ça, immeuble. Non, ils ont besoin d'habitation commerciale parce que, imaginez-vous, avec 12 appartements, ils vont vendre des familles. Donc, ils peuvent commercialiser. Voilà. D'abord, conseil ni opesa na bandeko oyo bazali banda bazo bate comment investir, comment construire. Bon, na bandeko wana moi je pense conseil na opesa bango po balobaka ko alobika na domaine na ye boma kamsuto ko sala te je refuse pas, mais ce qui est vrai, analyse ngana sali naza na expertise moko ke mutu nyonso azo investir na immobilier ezo raté. Wana ya liboso ezo raté. Et le cas ils passe peut-être ba moyen pour permettre yo de réaliser. Mais moi je pense ce que l'on dit ba moyen ezala kanango mais biso kanzaka ezati. Awa na kin batnet biso l'agence na biso tindi $1000 to sala. Place 1000 no esukeli to telemi. Ezana ngoni yongote étape par étape. Étape par étape ezana yongote ke yo faut 6 ndako ko lele po ngai faut yo la kona le non. Au moni bizona $1000 na yo yina. Ezana 2000 na 5000 malem au moins yo zo landa ka défi. Au sala ka moins. Au sala ka moins ti yo comment on peut réaliser eza ebeli to moni a. Donc je pense qu'on s'en a coupé ça bango si possible. Ozana bâtir confiance au ti bango wana bazo yambelo mbongo ba osa papier na mutu. So ozana bâtir confiance ti biso agence na biso je pense toza honnêteté mais tozo sala effort toza la honnête. To ya mambongo na yo ko sepela les gens na ba client ebeli ba ona poto ba komona ba pesa ba témoignage ba biki ate wana ya solo wana pena lubi ya solo. Nana banda ku mususu onga na jiraka awa na tongi ana confiance à famille te na continuer ko gérer tile na tinda kambo. Donc voilà un peu, donc on a fait comme conseil. Un jour, nous tenions sur la position en Amboka. Or, en Amboka, nous sommes sans adresse, je ne pense pas que vous en avez valeur. Si vous avez une adresse, peu importe. Il y a des mots, il y a un quoi c'est, peu importe. Mais au moins, vous avez une adresse et vous permettre de se retrouver dans la vieillesse. Est-ce que ce hobby, tu as besoin de élévation dans le banda? Tu as filmé l'élévation, tu as un niveau. Oui, l'élévation, c'est pesant que tu as l'élévation. Comme ça, on a les fondations ici là qui ont une élévation, parce que nous avons 6 dieux levés, en tout cas fin du mois. Fin du mois, il faut livrer la fondation à Bango. Et puis peut-être quelques jours, tu peux démarrer l'élévation. Par rapport à la contrat, tu as. Merci vraiment. Je crois que très prochainement, Togoya. Ni fin du mois prochain, attaque il faut à awa. Papa Andrade tozonga to sala image élévation bo mwande ni musale de sama na monga fula mapango zoteka manatalo kitoko natalo bien. Merci ne tozali kamba baksa. Oui, le kamso ko baksezali papa rabiso ki beaucoup za na ngonga. Tous bobo meka kosunga biso lisusu naza na fondation nazo la semaine prochaine il y a 5 étages na quartier Jamaïque na Kitambo et vous allez payer malamu boya to kuta na sukuna to sola. 5 étages, c'est-à-dire 6 niveaux. 6 niveaux, voilà. Na côté classe c'est bien. Ça va avec Nathan qui fout à tosser fort aux Alana, toi qui est na Jamaïque, bana poto bukanate, ma bukana daya place bakunda ingana yo, to yebite. Ya ngoyo, to yebelaka, to tonga na biso, to créer ba misala, to tonga ba immeuble et ça bien. Merci ingénieur. Merci en tout cas, ngani na remercier bino vraiment na demate beaucoup ma okoma mais Monique ezape musigate doza onka pembe donc za na kata kin. Donc merci beaucoup. Na banzi faut vous avez ba image bana poto ba mona za na zambati. Eza ba étage ezali a koute beli na likolo donc je pense que et vous avez malamu à la prochaine tout monde Lisusu. Merci vraiment. Voilà, merci. On est pratiquement à la fin de ce reportage. On était venu ici à Mongafula où ingénieur Aimé son équipe est en train de construire un immeuble de 4 niveaux. Et je pense que vous avez compris, la construction, c'est vrai, c'est difficile parce que ça demande des moyens, mais ça se passe très bien ici à Mongafula. Bazaki, na étape au Bomoni Lelo, je ne saurais pas tout expliquer, mais je pense que vous avez compris. Vous avez besoin de ces coordonnées.
écrivez-nous, appelez-nous sur notre numéro, nous allons vous le donner et ne vous dérangez pas. Ngai makambo tongana ebia on mingiti. Ye muta ebia on équipe na ye, so contacter biso to pesi bino ba coordonnées na ye, bo benga ye pona osola na ye, vous avez besoin somba lupango, je ne sais pas tout ce que vous pouvez faire avec la famille ou bien ndengenini et vous avez bien. Papa Jean na Belgique na Bosani Oté. Fiston Basende FB International agence à solo. Ye soka somi lupango wana ngamo na zolandela ba affaire. E ngai echiria kolinga. Wana tozolanda makambo koto deni FB International agence à baotongo. Fils Kinkela déjà na landelaka. Fils Kinkela parler na nga moko na landelaka. Angel Kinkela pe nga moko kaka na kolandela. Levi Cyril Asen Modabia lobaki osomba na yolo na kozala wana. Pasteur Kosa kene kala mingi ta kosomba. Tota nanwe. Nata Christian pe kosomba na Christian Soumani. Code goût des oeufs de Christian Soumani. Est-ce qu'il y a un sombre? Joyeux anniversaire qui est Christian Soumani. On est ensemble, pas de souci. Merci toi qui a monga fula. Merci na bande cognos bambi soit très gentil. Na monga fula pour la construction oyo. Je pense que dans une semaine aux en Jamaïque. On a besoin de faire le reportage à Boy. Le quoi papa Aimé Samba, évangéliste Aimé na pesi mbote. Papa nangai Michel Bombele. Nicolas Zobenga, papa Michel Bombele na maman, na peb nombote. On est ensemble, pas de souci. Donc, si un reportage à Lilo, et à citer à bien, je pense que bon, on a banda coup de Géza, et à citer à bien, d'ailleurs, tonga la bango, ma yezali, courant yezali déjà qui toko, et vous hésitez, vous sommes ça, moi bien. Vraiment, pour les détails, vous nous écrivez sur les commentaires ou bien vous nous appelez sur le numéro affiché. Topé ça me détails. Merci à vous, merci à tous les fans de Rabi Mavinga, merci à tous les amis, merci à soutien Nabino, merci maman Emeline Zemba. Merci Ming, Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty. Merci à Nathan Kifuta. Mikolo Tobenge, les rois des chocos, Nathan Kifuta. Merci à vous. Merci à Gauthier Kele. Moi, la bataille, Mami Kele. Merci à vous tous. On se retrouve dans très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Atana salina mama nangae. Bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana salina ya nangae. Atana salina leki nango. Bakolinganga te lokola Yesu we. Yesu anga wa mikolo nyonso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, what do you say? Oh.
Mais on continue suki. Papa, on a dit continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. C'est dans des fils. On continue suki. On va continuer à bani papa. On continue à Maman, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il suki ekomi ngai, na sala ko suki, na kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au polo qui le lebi pour le osala suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso. TV. Kioka Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV